Amen. Nous caméras la kolatata tosa année mobimba bateli moto année mobimba 10 000 5 000 la tozongi saki maintenant bosakani na yao boko lisa kondi malabino pe bolingo na bino ezala effectif que bolingo ezala kalokula ya bana mike tandis que ceux qui n'ont pas attends moi teni attends un quart de message vous nango baza ko obéir ko sala ndam na bango batana sans koyeba ne sachant pas que c'est pas la meilleure et bonne voie. Il y a d'autres qui y ont la foi et qui pratiquent cet amour. Parce que moi, grâce c'est pas la tata. Qu'on est quand même bien pour découvrir meilleure vraie voie. Mais vous devez s'affaiblir dans l'action de grâce. Dans le don on peut s'en me peut couper à ignorer peut vous anguiller. Place bien dans le royaume de Dieu. Allez-y, bien pour comprendre. Ma message aujourd'hui, aux c'est ça na molimo. Aux battre la peine zoto. Ne sais comme sous bateau c'est ça zoto, mais molimo zo kufa. Mais awa na molimo zo battre la main. Nan zoto pe ça la soutenir. Amen libota. Amen. Donc vous avez makamwe mi valé vous bénéficier. Pe âme pe troisième âme dans la sécurité. Pour me connaître comme molimo ne mon amboka na ya. Mais bien sûr le quota. Mais bon il va dire que déjà basi bakufa na bon kala. Mais ils font beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions de grâce. Mais basi bakufa na bon kala. Baza ba mort vivant. Mais bien baza ba mort vivant te beaucoup tala. Ce bien baza toujours na bolingona. Atampela atambonge kaniko yaka. Yao pengo lango achaka na mupepe boy pe longwe. Parce que ça t'allait bien. Même 2020. Oui, bah c'est appelé bonne année. Ne sachant pas que mupepe ya mbonge ya mapezali. Bonne année. Ne sachant pas que mingi bakufu. Basi bakomi partout. Multitude de bakufi wandolanda mutu moko. Vous savez fort, vous comprendre pour mboke dindate, mais un jour que tombe à mboke ça à travers vous. Un jour salut ya monde est à travers Yahweh asala moko na moko. Boke ngwa hein. Est-ce que voilà message le kota hein. Muta comprendre azar nan Yahweh azali nan Yahweh za koleka papa na maman nzoto. Tu connais hein. Donc, comme tu as Lukaï, quand tu as nini à Wassala pour eux, c'est plus que tata, et c'est plus que Yahweh, Wassala avec les corona. Comme Bongue Zalamokili, Koboma et Tondi, Mignoko et Tondi, Koyika, la sucre, les conan, pour vivre en côté. Mais colossal, Fort Anan, c'est Moutona Moutonde, Ami Pesator, parce que si tu vis le beau à Katailoba, bon monde, on dirait bon monate, Boyo Kandere, Bozo Kate. Mais Yahweh a changé. Entendement moko et l'obéissance et vendre na rat na maboko na moko pour Yahweh. Attendre la binelo. Azara kaliboso na yo tout le temps. Mon pépé ya mo chango boyeleki. Baro batindi yango batikali na soni. Kola sal. To senge pana tata. Nzambe mo edata musa salo la penase. Na ton pen kumprike mo mboka na bole. Na bolingo no munene kana boboto no tata. Si vous voulez savoir si vous voulez prendre mon temps, ça va prendre non. Qui me zara talibota kem dans le collège la moko na moko. Vous me le zara kat na libota. En tête mbonge pe kufa nyos, pe zingeli libota, zingeli moki. Tete epengo musika. Pengola nyoso, vous pouvez venir sama be pengola musika na. Libota na tata. To sengi pa notre forcer, to sengi to obligé to ya windam labs. Kasi onde mo bongis, onde mo cox. Et kimia eko kishamakata libota et batambula na poyo longo kongekete mukano tata eko kishamakata moko na kumbu Christ no Nazareth na ngoya mu sang libela kino bomna seko amen boboto na kumbu na Christ no Nazareth. Alléluia. Allô